Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga pina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Tout le monde bien, amen. Amen. Je disais que le lot est à Mokola lundi. Lundi, oyo, tu as rapporté ça la intercession, tout bon de là. Mais, lundi, oyo, ça, lundi, moko peu spécial. Parce que, nous avons bâti na moté manangai fardeau. Il y a ma famille na biso. Nous sommes botama na famille. Pour la famille na biso, et bima na ghetto. Et à la libérer. Tout le monde a une réclamation diabolique, satanique. Na ba déclaration satanique, na ba réclamation satanique, na ba totem ya famille, na kata ba loge ya famille, na kata ba signature nocturne ya ba famille, na kata makelemba ya butu, na kata ba condamnation ya butu, na kati ya ba limite ya butu. Na kati ba makambo ebele ba sacerdoce ténèbres ba temple ya ténèbres ba makambo mingi ba alliance diabolique oyo esalama na kati ba famille na biso toyebaka te ba marmite magique. Il y a des arbres sataniques dans ba famille ba makambo ezali ebele oyo ezoleka na ba famille na biso. Biso toza ba ignorant. Okokamwa kabo e famille makambo ezo simba te, famille makambo ezo bonga te. Tout ça. Yozo kasakeza mokano ya Nzambe. Nzambe atinda famille no bo sufraka. Atinda bino na bobola. Atinda bino na passe. Bobala kate. Bobota kate. Bobota kaka bana basala ba défaut. Famille ya mawa, famille ya souffrance. Famille ba problème. Nzamba sabu no boku fela kaka batu. Bolela mingi maita suma miso na bino esekute kauki. Bien aimé, Nzambe alobela nga lobi yo outa oyebi ba vérité ya ba makambo ebele. Ya makambo molili. Na tindo lokola Moïse. Et que libota ya bana na ngai et ça l'a libéré, bien aimé. C'est pas facile de libérer une famille. C'est pas facile. Mon nom c'est mission. Il y a qu'on libérer famille dans le dimanche. Azalaka sérieusement combattu. Au moment où je suis là, je kaka batu ya ndako ndoni ba notel melayo. Moyo zo sala pote baza la libérer. Oyi ko sanga kimia. Oyi ko zo ba combat nocturne. Bien aimé. Ba ko luka mo so nyo so po toucher yo. Ba lembisa yo. Ba hypnotiser yo. O comme na sous puissance. Ya ba alliance ya famille. Mais bien aimé, oyo nzamba simbi na loboko moini satan alonga kayete lobelanga amen a bien. Amen. Ah, tout ça peut moi mingi loba mais bien ko? Amen. Bien aimé, parmi abato ba ko libérer mabota nzamba a sélectionné yo pour zanakati. Pour libérer famille na yo. Oyi ba réalité ya famille na yo. Ndenge toza awa mutu moko moko aiba réalité zole kana famille na ye. Oyi ko sala semblant. Mais makambo tozolo ba awa ezo simba motema no. Ozo mona pela ke oyo eza biso.
Amen. Dimanche natunaki bambamituna awa. Banani makambo zo conserver bango. Ok, bato musunde balobaki. Nete soneki vendredi. Ah, binga oyo penza biso mayete. Nabaki muto ba makambo etiami awa ezo concerner na libota na yete. Akipete. Mais so komoni kezo concerner na libota na yo, otambu musapeli kolo. Église union so tchaki musapeli kolo. Parce que nous avons des problèmes. Le amen. Amen. Ce qui ont ça kimia, pour nzambe azobatela yo, mais tant sous yano ça na kimia te. Yo tant sous bakamezo simba. Pour nzambe azo pambola yo, mais les kilo wana osomona que ça ne va pas. Bande ko toza batu mwindu. Toyebi ba réalité mabota. Et pas ya ba mindele. Okomona mwana botami. Papa naza na magie, aza na sorcellerie, aiko initier moi facilement. Akoti pe moi na kati ba totem. Akoti na kati ba pentacle. Mais biso ezala ka bongo te. Loba amen. Amen. Surtout biso toza ba to mwindu, soki mutamikoti na kati musala mabe, akomsu mutema mabe plus. Aiko sacrifier bola ma famille. Dans la plupart de bandoki to délivrera awa. Soko tuni kaka eloko so basenga kaye apesa ba parents. Na bomengo wa famille. Tolanda ngo Amen. Na teka bomengo yaya, na teka bomengo papa. Na kaba mama na deuxième monde. Na kabaya George, na kabaya Georgine, na kabaya Sele. Na pesa mutuboye, na tia mutuboye maladi. Bien aimé, il y a des déclarations na kati ya mabota na biso. Soki ndoko molingami, ba déclaration ça même pas tata na mama te, même na libota na ye. Okomona tata kutu musana ye, ko bunisa famille ki na ye. Maman ki musana comme sa famille ya na ye. C'est toujours comme ça chez nous les noirs. Mais bien aimé, to prier Nzambe alongo la biso na ba famille na biso na se ba réclamation diabolique. Loba amen. Amen. Que le diable ne rien nous prie dans nos familles. Amen. Nzambe na Jessica. Amen. Ce qui nzambe loba kono ko bala bala. Amen. Alors la famille ko bonga bonga. Eza na mutu eza teke mutu boko boye asa na misala molili azo boto la bino bomengo azo boto bino bétoile azo parola bino banyei azo la sabino bagabu indu azo la sabino ba poso bembe mutsa kufa kala balongoni poso ne ko lato na nzoto po esala maka po biso to sala ngo. Bien aimé dans le Seigneur, yango lelo to ko bonde la lisusu pour délivrer nos familles. Amen. Amen. Nakasi makambo to solo ba to victime na ngo. Tout ça, victime n'a pas bien aimé. Ba journée, ba journée à ne pas négliger. Tant que il y a 2-3 fois. Nous avons inspiré les Kambou. Pourquoi inspirer Yango? L'homme n'a pas ça qui va verser. Le laser journée intercession. Tout ça va verser dans l'intercession. Intercession mingi. Mais quand il y a une réalité les caca. Amen. Il y a un moment qui n'a pas exemple moko. Le diable a toujours contre ma famille. Satan a toujours contre ma famille. Il y a un moment qui n'a pas moko. Mais bizaleli est différent. Pourquoi beaucoup de gens bizaleli? Il y a tata na binoto maman na binoté. Oza bizaleli malam. Mais c'est nous qui avons appelé ça comme tout raison. Oyo azoka installation le baike na boti moi mais na boti motema nete bakoza na raison donc on a tas papa na mutu malam maman sa mutu malam mais na famille maman to la famille papa basala ba réclamation ya bana lo amen amen bana fi médiocre mutema mabe makambo bele so leka bien aimé ngai ta maman nga zaki na bomoi. Papa utaza occupé te. Nakasi bandeko nanga ba hotel melangai te.
maman azali koregrete pour la situation bana na ye soki atali boye nzambe nabuti bana nga pena 10 et puis okaboli bango dede mibali 5 basi 5 kolo ata mwana moko te akozala via malonga ma maman disait ça azali komona ke ya quelque chose qui ne va pas mais loko azali na kosambela te azali kososola te azalaki na baconnaissance biso toza nango te azali kososola te mais lokola azalaki mama motema malamu ata azobendana ata mwa moprima na ye azolinga mingi skole azobeta skole na ye mais okomona mama na nga azalaki na bitidi ya kosaka maloba nga balikambo solo oyo ariete aza na bitidi ya kosaka maloba seble nazo balikambo solo ok bana na ngai nayibi eloko mutu te nabota mino na tata moko nasalaki nduba ndaka libana na nga te nzambe azala bomoi nage toyebaki nzambe yango bien te mais oyebi ke maloba ya mama mpe ata azali kosambela te mais se mpe mwa moke kofliase biso loba amen mpo ne mpoka tokosambela te biso nyonso mais loko azali kosala baréclamation il réclamait ses enfants na famille ya papa na soki ndoko ezalaki makasi bazolika balia biso mais bazokoka te parce que maman azosala baréclamation malheureusement baréclamation naza kosala mpona bana na ye ekokaki kosauve biso te mais ekokaki kosala quelque chose mpona bana na ye parce que parent azalaka na autorité likolo ya mwana alobelanga me na makasi nayoka yo yango na kosenga na yo mpe yo moto ye kilta lelo soki olamuki obondeli so soki obondela sakaka mpe maloba mpo na famille na yo loba amen sakaka maloba mpo na libala na yo loba me makasi ko oyebi te na monde ya molili qu'est-ce qui se passe ntango yo bali bazoreklame libala na yo ntango boti bazoreklame bana na yo ta bamoni na étoile bazoreklame étoile oyo ekufa soki bamoni na bomengo bazoreklame bomengo na yo na bino kopesa baverset susu te me nazoba makambo eza réalité eza na bible nalobaki lobi awa Moïse nzambe atindi ye na jeunesse naye totangaki na chapitre 10 na baverset akokitanaka naka tobandaki na so aza na bonne mémoire exode chapitre 8 tobandaki na verset 8 non chapitre 10 verset 8 à 9 tokende so na exode chapitre 12 verset 31 à 32 tokende ti na 33 naka totangaki yango omonaki nzambe atindi Moïse akende kolibere bana baba et peuple na ye bandeko ce n'était pas n'importe quel peuple le peuple de Dieu nzambe atindi Moïse akende libérer bango mais bandeko Pharaon qui a l'image de l'ennemi l'image de Satan azotuna bango kobimana banani papa banzolo tangaki yango molisa na nzambe okobimana banani bien aimé lelo la famille na yo nzambe libéré yo komona na ye okobimana banani amen naoki servant de David bango nyonso très bien mais pas bimana bango il faut combattre Pharaon olonga ye Pharaon aza lilingi ya Satan il faut combattre milimu mabe et faire réclamation ya famille et faire ba totem tamsu papa nozaka na mbongo mingi masalaki mbongo primakuria bapesi ye mbongo me ya babasala réclamation banani ya bana ya boti okomona papa asaki na mbongo mingi me na bino boza kokemba biloko nyonso boteka bamituka banini boteka bien aimé nzambe akosala grâce nakosala yango toute une mission nakosala yango
émission Mobimba. Une émission, pardon. Une émission, hein? Ok. Pour éclairer Batou, qu'on a tsabato que le lengo zaleza, il y a ça ne va pas. Bandeko, n'engato salakabo nanzoto. Soko bandiko ka fièvre nanzoto na yo, yebake, et ça ba anomalia, ya maladie moko songo le batem nanzoto na yo. Mais quand on a besoin de fièvre, amen. Amen. La jeunesse nzamba bongi sa famille. À cette famille pour la malam. Mais c'est le diable qui déclarait, a réclamé famille. Aya séduit la dame na Ève. Ce que tu as malheur bandeko, moi na liboso ya dame na Ève abotaka. Azayi mbuma malamu te. Oyebi mutu a espérer batuma na mbuma batro mukili. Et ça mon dame na Ève. Le premier sorcier, le premier tueur, pour n'attendre la bande de Baringami, attaque un samba que Soki Moutalembuma, Yanzete la Narosani, à Rokufa. Mais en réalité, Adam la Eve était sur lui, ça a dégané. Moutaka font la porte à l'Iwa, pas Moutabana Okufa, pas ma belle Keyo Kangim se Kei, et ça, Ezali, Kaye, et ça, mon Adam la Eve. Parce que Satan, il y a qui te libère Adam la Ève. Base à la sous tutelle, il y a divinité, il y a Bunzambe. En y a que l'on a beaucoup musika, il y a ensemble. Il fallait aller à Bagombouma wana. Biso pas de famille biso, il fallait mettre à Bambouma. Ba réclamation à la culture mais dans sa famille. Nzungu mako boye, il y a des autres sa famille. Ndé comment ça quelque part il y a famille. Aza kindoki na ye. Aza ba pouvoir na ye coutumier. Aza ba pouvoir na ye ya ba magie. Aza ba pouvoir ya mabe ya bokoko na ye. Bokoko no soza mabe te. Mais aza ba pouvoir ya mabe. Il est là pour torturer la famille. Aza ko tordre sans sa famille. Au fait, on a libala, mon thème est là, malibala. Nabo malibala. Or que ba démon ya célibat. Baso réclamer libala na yo. Baso réclamer libala na yo. Ozo teka na maboko na yo. Oza ko avancer te. Mbongo zo ebimaka te. E mona na kate. Obaki ba mbongo bono mbongo ozo sala. Tu es réclamé avec ta richesse. Et ça réclamé. Nabili ka madame na Ève awa. Mais so tokoti likamo ya Moïse. Na c'est ça qui a ngoté na ba verset la pese ki bato balandi. Exode chapitre 10. Totanga na verset 8 hein. Tina 9. Totanga sur Exode chapitre 12. Verset 31 à 32, à 33. Tout le monde qui a bien aimé. Moïse a été avec la puissance de Dieu pour aller délivrer les enfants de l'Éternel. Liboto est encore là pour qui? Parce que Israël est qui? Un peuple choisi par Dieu. Le Amen. Amen. Le Amen à Makasi. Amen. Il y a même à Tabiso Tozaliban Israël par la foi. Donc Israël c'était le choix de Dieu. Malgré le choix de Dieu, mais le diable réclamait toujours Israël. Pharaon Zotuna Moïse. Soko bimero mana banane. Le Amen. Amen. Mais soko teliba déclaration Satana. Pharaon. Azako bana Moïse. Soko mana bana Israël. Nali bota ba Yuda. Pour ero ba komena bana Israël te. Bazeka ba Yuda. Bien aimé. Sojo ko mana bango. Tikete bo mengo na bongo sanini. Etikala. Bataba na bango, ba meme na bango, bangombe na bango. Etikala. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Moïse a dit que le banaye te. Biso photo de tumbela ensemble na biso mbeka.
tokoma na bangombe na biso na ba vière na biso na basi na biso na bana na biso na ba bien na biso tokena yango. D'ailleurs soko tali bible malamu ba yuda ba piyaki kutume matable ezaki ya bango te. Ba jubiloko ba tome ma farao ba keno bole ba ketumela nzambe mbeka. Bien aimé, esengeli famille angana yo etumela nzambe mbeka. Famille angana zo kisakalo comme pas ya nzambe. Amen. Mais surtout tali famille angana yo médiocre. Okoki même kola la pongi te. Na ba situation zo le kana famille. Okoki même kozanga pongi. Bandoto mnini bolotaka souvent na famille na bino. Ndeko mwana lotaka mbala mingi yana vile traverser ka cimetière. O mwana soka zokata cimetière. Ata mutu mwana kufa mwana bimi na tombo. Abandi kolanda ye. Tasu ndeko nanga yo lota bandoto bongo. Okoka batu mususu. Biso tolaka bandoto ka basoda bazolandanga. Basoda bazolandanga yi. Ndenge na mbaki bana moka basi awa. Bakoti le tumbelo panga na salaki. Na sima na bango soda moko epa bana wana. Na bibo kocha na moni bino na basoda. Prophète wala ko zala ko témoigner. Balobi nini? Na moka bango so batalani. Oh papa so azaki soda. Ngabi papa na bina sina ba pacte ya makasi na kindoki ya bokoko na magie. Metala bana baso bango so baso bala te. Papa na banga tekeli bango bo ba mapango. Mais ba mapango ngo ba problème na ba problème. Ba problème na ba problème. Et baza ko kufa en série. Bazo kufa en série. Bazo ko kufa na bango mobali. Ba malesa mukeka bwakei. Babi te. Biso peto sambelaka. Moka sambelaka pa pasteur Mutombo. Muso sambelaka na soka a dépôt, soka a dépôt, soki nani. Na chapelle de vainqueur. Balobi non. Ba ben c'est prophète wala na famille na bango. Bani ko bonda la. Prophète wala bi te. Niveau li kamboyo. Ndande bosongo na ngaza mosali ya nzambe. Mais ça na papa na ngai Vincent Makela. Babi atomona kela TV. To solanda ye. Ya za spécialiste ya makambo. Bana baso besenga te lokote. Mais nzambe na nzela voyance a fait découvrir la famille na bango. Bazo boma bango en série. Ba silisi bango. Omoni ba réclamation ndenge wana. Bien aimé, pauvreté tapsu ayo. Likambu songolo yanga. Eza pamba te. Eza na saba réclamation. Loma amen. Amen. Omona famille suba bazo bala. Mais comment t'es un problème? Comment t'es un problème? Tiens, comment me la bonne mabala? L'homme amène à bien. Amen. On m'a fait un sous-sous. Bobo tamie belé. Yoka spécialisation sa famille d'abino. Spécialisation, ya famille d'abino. Car on sera basé mikobotaka. Qu'on soit basé mikobotaka. Mibali te. Yaba ke ba réclamation ezali. On la zo ba zo makambo vrai. Ba réclamation ezali. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bandeko, yoka si va bloquer les balles non à deuxième monde. C'est l'esprit qui influence le physique. Yoka si mukino na robala. Nani pena robala yo. Soki basi bakanga mbongo na yo. Bomona ki mama moko na bonda pone awa na église la biso. Mwana zaki changer. Loba amen. Amen. Mwana zaki changer. Noki servant de dégoûta bien amen. Pas bomi ni solongo déjà. Mama wana. Bazo réclamer monsieur moi na deuxième monde.
Mwana zaki na mbongo belé, parmi ba changer bazaki influent. Dans les châteaux, dans la ville. Mais dans le deuxième monde, bazako réclamer besoin moi, ya mwana mama wana. Ba kamati ba puissance. Ba tie na maboko na ina misapi. Ba puissance à monde de ténèbres. Ba tie mama na misapi. Maman na kena les châteaux, est-ce que moi na changer mbongo? Or que moi na ngomwana on tasimba famille. So problème dans la famille on tamisa mbongo. So qui problème dans la famille on te asaka ba dépense. Maman na ngoni ba connecter na ville na les châteaux. Asimba kimbongo mwana wana te bandeko. Masimba kini so baby. Asimba nini? Loba makasi asimba nini? Asimba kaka chiffon, éponge. Bandeko bokolanda nga musika boyoka. Asimba kaka éponge. Oyo mwana soka ningo changer mbongo, omoni mbongo kanga maboko. Asi mama asime éponge wana, mama wana po comme ça maboko mosielu atanga kambongo. Mama na simba kaka éponge yo moko kuto répondre ango. Azwa bozwa mwana wana nyonso. Ti lelo garçon na kweya akoma pauvre. Maman na koyambo dans l'église. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Situation no soko tali. Il y a famille no, il y a bande konayo. Au somo na ça normal. Bo divorcer combien? Bo songi soki na ba famille na bino. Bana no boni ba sisa ba classe. Betine na bango sali réclamer. Bazo réclamer yango. Oko banda classe madame. Première, deuxième, troisième. Soko komi kaka na ba sixième. Ensuite dégoût la classe. Réclamation. Lola amen. Amen. Oyebi wanzola. Mosali ya Nzambe isha. Mwasi nyonso ataza na mbongo. Esengene ezalaka azala ndako na nini? Ya libala. Ndeko moko aza musicien mokili. Ayembaki soki mwasi aza na mbongo. Mais soki aza mbali te, eza sia mikolo na mikolo. Moko mona mutaza ndako ya libala. Azo préférable bomba libala. Réclamation. Pharaon bi Moïse. Okomana banani. Pokene ndenge nini? Moïse abi to mabiso tout. Bien aimé, makameko sala malelo mafuta to kopaka na maboko. To komato zo mabala biso tout na famille. Amen. Biso tout na famille to kotanga to kosilisa. Amen. Biso tout na famille to pamba ko salate. Biso tout na famille moto ya zaki senga ko salate. Biso tout na famille moto ya ko zaki malibala ko salate. Gloire à Dieu. Nous allons sortir avec nos biens. Amen. Exactement, biso to bimi mabale tikali. Biso to bimi mengo tikali. To ko bima na ngol biso tout. Amen. Loba amen. Amen. Libote zo prospérer, c'est libote sengo. Amen. O mwana bazo tura bino wanzola. Bonile kinayo ora. Aza ndoka nini? Ya libala na ye. Bongo mama tayer. Oh sa bala kala. Aza na Nigeria pa mbali na ye. Bongo ser tanga ka komba votre famille na yo. C'est rich. Oh yaki ya mundu Bonno mo ga yaka sole mukolo na. Moi c'est kitoko. Moi c'est kitoko, bonno kitoko. Boni rich. Oh, va tu confiancer le lokola zana no mwana muke, va tu confiancer ye bientôt akobala na ye. Boni kingandi, asalaka. Boni kingandi oh, asala vache la mission musala na même atana na Portugal awa. Voilà. Famille elles ont prospéré. Amen. Loba amen. Amen. Mais ba femme soit déclarée bango. Ba réclama bango pardon. Yango moni na koyebisa même na libota nanga sulelo. Yango bomoni nga bapisa nganda ko munene oyo ngana fandaka. Mais le bon Dieu oyo ngana oyo ngana selaka. Azai koloba nga mamester.
soki ofandika na maluku obonga te yo il faut osala distinction okoprospere te loba amen obike mokolo mosusu bandeko na ngai natikaka mercedes na ngai na libanda awa esa nango bato eloko te natika mercedes na ngai na libanda kaka ya lopango awa bakunda baleki note kosalisa yango susika batiango couleur na rependre yango nasala mosala mpunda bakunda baya babomba mercedes wana loba amen noki mpena nzambe azoloba na ngai soki okangami kaka na lopango ya tata na mama na yo eza te kokobonga te moko progresse te kokisa verbe kite nani yebi teke lopango towela yango boyebi yango bien aimé lopango etekama na ba 2000 francs 3000 francs ta lopango monene boyi ezali mpona motema mabe elingi koloba ke famille ya papa bazalaki na motema mabe tovanda wa te bandeko na ngai boyoka mpo tosouffrir loba amen Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga bina ye ciel ouvert